Ali Chikeva, na Mimi Chikeva, Mama Presidente. C'est igualé na lela, son éminence ngoma na lele. Chiritanga, Julien Bisengo na Panam. Voilà, chers amis internautes, partout dans le monde entier, dans notre chaîne Erline Chikeva Kimbangu. C'est moi votre humble serviteur, Giro, autrement dit Jires Mapongi, la JPM de la presse congolaise. Par rapport à l'émission, par rapport il y a des analyse, tout. Voilà, Lélo. Nous avons une émission 100% polémique, 100% polémique. Erline Chikeva Kimbangu, Oyo, chaîne OICP Sarabino. Voilà, la baronne, la patronne, Erline Chikeva, moi c'est mon kitoko, Babitala, Nego ya Gaini Chikeva, et ça là vraiment kitoko. Sans oublier Ngambengi Namaou. Je tiens à remercier encore Ginette Mvoizolo et puis Freddy Bilumbu de la part de Erline Chikeva, sans oublier Jean Chikeva, Bambo Tebele, place aux Ali. Dodo Kimbangu, Dodo Kimbangu Motema, il y a Erline Chikeva, là où le cœur de Chikeva, Erline et Van Repaya, Dodo Kimbangu, place aux Ali, Bambo Tebele. Merci beaucoup, on a branché ce coach dans la chaîne Erline Chikeva Kimbangu. Voilà, je suis avec un artiste Oyo ACP Sakabino Balobi, descendant topé, fils à papa, mon Dadi Di Kambala, Oyo, à 8 bâtons, il y a groupe, il y a Dadi Di Kambala, et puis, il y a Moutou, minutes Mikolo, Oyo, il y a Moutou. Azako incarné, Barol, il y a Dadi Di Kambala, dans ce côté lié au Monika Dadi Di Kambala. Donc, il y a un biso lelo, na bokasité ya Erline Chikeva Kimbangu toluki tozui to betene solomo mke nengeza la po batsupe bazobo e batsu bazondimae. Voilà, là-bas je vois mon ami Rigen Moleko oyo azana sima caméra, sans oublier Rité Jamba na bosante la patronne de la vie Munzangula, ainsi que Daniel Poit Mobali naye Digitati le prince de l'Espagne na bosante Mimi Chikeva Milchek Bambo Tebele place aux Ali. Namoni lisusu Irenda ya Aigle Royal, moi c'est à moto va motiver parce aux Ali. Fils à papa, tous en aïe. Fils à papa, bonjour. Bonjour papa Langai. Qui mes ali? Ouais, qui mes ali, on l'entend qui mes ali. Tout le monde a bisengo ali. Toujours bisengo la kak. Voilà, les lots toyo kozo mké, tozo timing parce que les lots biso chaîne biso Erline Chikeva Kimbangu et ko Lukayo. Pour na barimer oezobima trop babi yo nem toza ko incarner rôle ya Dadi Di Kambala bato belé ba ondima ba msupi bazoboya yo ba o bazoboya yo wana pona yo ozomona ndenge ni po bali bana pena bandeko na bango ba collègue na bango ba o jouer le roi Dadi yote aïe aïe ba imanga besu baliaka na mbungwa ya ko tela lukelo ngo moyen soko fiba yo soko tafuna yo emadi mam yo kale ma papa, non, il y a des somoni, bah diabolo bazake belé, trop de diabolo, bah olinga, yo kasi na olinga bolama buninga, bah olinga tse, bah bike oh descendant Dadi Di Kambala, fils à papa moi en Ligue des Champions, li kamula mutute, même na diabolo, de mutoko kay awo kay ne rola Dadi na minute azati, oui, na la confirmation, somoni bah tu vas que tonga ngana, bah diabolo, il faut combien de diabolo, oui, bah non. Bango baba diabulu bango tu bato lika ba combattre fils à papa mais e aussi mbati ngana moi Dadi Di Kambala. Voilà, chers amis, Bolandanga partout dans le monde entier, dans la chaîne Erline Chikeva Kimbangu. Voilà, vous continuez à s'abonner à la chaîne, vous ne serez jamais déçus. Et pour cela, quant à moi, je dis encore merci à la baronne, la patronne Erline Chikeva, là où tu es avec papa Dodo Kimbangu. Vous avez précisément en France. Je tiens à remercier encore les cœurs de l'homme, les cœurs de l'homme Aigle Royal, Irene Daya, moi c'est Pembe, maman Yabana, Bambo Tebele, place aux Ali, sans oublier Blaise Ntsakana Saint-Etienne, aux Hollandanga, Yannick fils à papa. Par rapport à Ndenge Yoye, Oyo Kuta Moussala Yango, Pozalaka déjà. Moussala Yango, Tango Yo Kutango, au Monipe Bambiaka, au Kutipena Oyo Bazalara déjà. Aux yeux, on a nini. Est-ce difficulté pas nayo? Non, difficulté parce que moni naza de amtu nazara déjà. Aux hommes on n'a pas parlé anglais. Ça va makamunen zamba sala. Yoga nzembo. Kolo ozwaka moto pambaye. Otomboli
na miso bangunia na ye nzambe nanga ayi imadumam kopesa nga mokombo te kokangela nga motema te naza na posa na yo nzambe nanga osanti donc ana mona nzambe te mona Ligue des Champions te nakuti bavie nakuti baser bakangeli nga motema te bayambi nga maboko ofunga bayebi ke o mwana biso fils à papa mona Ligue des Champions likamuna mutu te même na diable to yamba e bayambi nga naza na bongo batutu à bon terme tozo kitoko osakana te tozo solola tozo lia tozo mela donc tozo l'aise vraiment voilà wana ndenge bozolanda fils à papa mona dadi dikambala bonino moko bozoyo kazo zongisa biso ba tembre ya dadi dikambala oyo pe ya sona makufa mais ye imitaka ya incarna ka maramna e presque nyonso mais il y a des gens il y a des artistes amsu oyo ba OCP na été mais ezama pas c'est parce que tant to bungsi mutabongo mutumo babimi aye imiter ye azobima azozwa mo ba éthique na ye faut qu'on encourager pe ko féliciter ye mais pourquoi bino bokomi kete komi ndenge to lobaka eza vraiment qui to côté bo soutenir ye bozola nanga partout na monde entier et ko sala bino vraiment bien là je vois mon papa papa Mbuta Métro Makengo avec maman Christelle Mbumba bazola nanga précisément na Suisse et puis sans oublier Lisette Molasoko Motema Gelor Kisoga Soda ya Popo ya Poto pardon na bosani les sous-souté Frank Chitea service visa azola nanga Frank Chitea service visa depuis Canada bambotebele fils à papa Kobombate a tolobaka vérité parce que babi 100% polémique qu'est-ce qui se passe avec Mimi Kabongo toi et Mimi Kabongo Ligue des Champions. Ligue des Champions. Non, papa Moni, on a za pomme là, on tient za pomme là mututé. Pomme là mututé ndeni parce que ba rimer, oui bimi balobi ke yo, Mimi Kabongo azobo ya yo na ndenge mongo ya kosakana te et puis yo ndongo za na bi ozo sala ozo zwata atandambu ya vedalité azana ndeko ne mongo boso ba tseye a roipate écoute d'ailleurs écoute atindela écoute ba voice ezali que non, il y a un tournage au tourné. Ngai, fils à papa, moi la Ligue des Champions. Si, on s'en va bon. Ah, bah non, n'est papa là, on me l'a dit, on m'a dit, trop de dieux boulissos, bah l'équipe belé, on va nous perdre ma caméra sur Saranati. Non, c'est plutôt bête de l'histoire, mais tout bête de l'histoire comme Moussous. Pourquoi est-ce qu'il y a Zoloba bon point? C'est que yo convaincre été. Tiens, t'es là, moi la minute. Moutou doit avoir daddy et Zara ngai fils à papa moutou azate bako bimisolo moutou utiki senso aye ben atiba mandefa pemba buba kut nangola tela ka nangola yebi koli angola atole kitoko makamno kitoko mais azoko ka makamba daddy te tela ka na santa fe buba so yebi sanga ngala mo Ligue des Champions na Mimi Kabongo eloko ezate donc Mimi Kabongo atika koloba bongo to yo encourager loba bongo to te akoloba bongo te parce que ngana ye to salaka musala moko mais ba makambe keseni ozo comprendre ba makambe keseni te ba keseni ba makambe belete ye azaka bongo ngana za fils à papa mo la Ligue des Champions likamuna mutute même na diaboul donc nazala mutute oyo akoki koya pembe nanga lobaki o fils à papa mo ndongo za boy mutu eteli ba lekio oui soka leki ngeza pomte mais ngape na obundaka na oyo ndusa dadi dikambala tikelinga ya mona obimisa ko ba tupe ba fana tika dadi ya lobi keno kotanga ko jouer ko na ndenge na été kotanga ko mwa dadi te parce que yende azana mutu na ye cela veut dire abi soko ngo jouer no normal ngo jouer ko bebisa ko mwa dadi te parce que ozo jouer dadi te. C'est papa Koko Sele makambu peti. Que Koko Sele makambu ti. Et wana ser nanga. Na THT tenga websa yo. Te wana ser nanga Jean-Claude Bomano moto. Ti oh ngaza pomme na ete. Banga no Mimi Kabongo. Ti na pomme na ete. Ba bino bolanda kitinga landi nanga te. Yo mo monde ba commentaire au tel ba makambu tunga la monde loko te. Nga na défendre kaka idéologie ya veut ndenge va tigela ngai, na défendre mouvement la ngai, na défendre makambu tout. Donc tout c'est bon. Donc dans la relation mon qui toko na ba artiste comédien nyonso. Donc na be banana ba tuté. So moni muto ya pembe na yo azo tuka yo se ka diabul. Donc ça dit éviter pose à l'aise pour ça musano bien. Au moni dadi dikambala azaki mutabatu. Ayebe ko solola, ayebe ko fanda na batu ndemo nanga. Et soko tuni ser nanga wana na zakane bien. Na be ba na ete. Tanga kombo.
Tiens, Nazara. Voilà, tout le baki, beaucoup continuer à s'abonner à la chaîne Erline Chikeva, Kimbangu, toujours continuer à fils à papa, Yannick fils à papa, Yannick fils à papa. Tout ça, toujours moins timing de parce que vous avez un boulot, nous avons un tournage, quand on a tournage, et on te dit tout ça le moins émission 100% polémique. Malgré autant comme moi, Mimika bon, mais tu as vu qu'il y a Marambo Zali. Yannick fils à papa, on l'a partout dans le monde entier. Le banini est fort sur le lancer, n'a pas fan na yo, pour combien de fans, on l'a partout dans le monde sur le banini. Par rapport il y a ndenge bayambio na monde yango voilà. Ouais, dans le biga que merci vraiment la sepela na bango trouve ba fa na ngatu na sepela na bango parce que mon ba fa ni wana ba fa na Dadi di Kambala. Bango ba sali ke ba linganga, bango ba sali ke ba combattre belé, bango ba sali ke ba benganga partout. Au vendre be mutavana ava na Suisse bengi office papa za wapi. On comprend mutavana Paris zo benga yo. Net massa na Jean-Claude de Titengi, TH de Paris. Abenga ngai ozomona ozuno to lokoba architecte international ba Pierre Malongo abenganga papa nanga mbuta métro Makengu abenganga dozomona ke ngelo bake ba fana Dadi ba ko ba fana nanga de na osala ke ba sepela ka toujours ndenge ye moko Dadi di Kambala na ba neko sepelisa bango ndenge ba neko lakisa bango ne ba makamune tout ngana osala ngo. Voilà, merci beaucoup tout comme vraiment na souka émission na biso Yannick fils à papa. On peut passer numéro de téléphone et puis moi, je dédicace des alapo tout comme vraiment dans souka. Zalav ma bref. Ouais, numéro de téléphone en plus 243 89 14 013 98 plus 243 89 14 013 98 numéro fils à papa yangwana dédicace na la personne na procès Samba na Brazzaville balobi Samba tozoya na Brazzaville wana ndenge moko lobaki fils à papa to yamba bino ka ndenge wana kaka to yana Jiras Makungila toza na Brazzaville na bosani TV na DJ Love originaire de Paris DJ Miel DJ Miel oyaki a fils papa Leli fait to mona na gitse donc na bi ke mbala sima soko yeto mona na vie donc architecte international kumwa pap na peso mbote na bosani tie ve na ngai oyo ya Suisse ve na ngai Chico Ferre na kata Suisse na peso mbote na bosani tie ve na ngai Blaise Malabu na bosanité non papa na biso Adrisha Motomete ve Adrisha Motomete na pesi mbote pesa zali na bosanité o asalanga mo mikolo Prince Luamba babi Luamba nde makambu corridor yeyo Jiras Makungila babi tozawana to saka musala donc merci vraiment na sepeli vraiment trop. Merci beaucoup vraiment balandinyo sur Erline Chikeva Kimbangu oyo bobeta kili baku ya kolanda ngai molobe na bino Jiras Makungila bo continuer bo mesana nga et kozala vraiment kitoko babilo kwa bien makambo bien ndozaka awa na kata Erline Chikeva Kimbangu. Quant à moi je dis merci et à tout le monde, à tous nos abonnés au balanda kibiso oyo bo sepelaka na chaîne episode bo continuer ko s'abonner na chaîne episode Erline Chikeva Kimbangu. Vous ne serez jamais déçus et nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Quant à moi je dis merci encore à la patronne, à la baronne Erline Chikeva Kimbangu, le cœur de Dodo Kimbangu au Bazolandanga précisément na Paris, et puis sans oublier Engambe Nginamau, et puis sans oublier Ginette Mvoezolo, et puis j'ai dit merci à Freddy Bilumbu, sans oublier Jean Chikeva, et puis sans oublier Mimi Chikeva, Milchek Bambote Belegaini Chikeva na bosante masana Rigen Moleko AC Yannick international Yannick Abanga Chigolenga Maboko Banque Bambote be persozali, sans oublier Papa Mbuta Metro Makengo, et sans oublier la vie Munzangula na Daniel Poit Lisette Molasoko Motema Gelor Soka famille Molasoko Mobimba place Bozali Bambote Bele, et puis sans oublier le cœur de l'homme Irène Ndaya Aigle Royal moi ça Pembe maman ya bana Bambote be persozali mère à Palais donc yo Bambote non persozali. Donc, n'allez leur fort. Merci beaucoup. Vous continuez à s'abonner à la chaîne Erline Chikeva Kimbangu. Vous ne serez jamais déçus.